a lancé opération na Kokitawana sur terrain pour mobiliser Bilengue amis téléspectateurs, Bilengue Sengelito Kota, l'armée Nabiso, Bilengue Sengelito Kota, na kati ya FARDC, na Wazalendo, pour que tu défendre la patrie ou la mort. N'est-ce pas que Mabino qui a mis le spectateur de Rosalelo pour na pour ça la éloge na baluté mais na pour la kisana bino ba compatriotes congolais. Merci na ba message non s'opposer comme la biso. Nous comprenons que vous avez ces soucis là de libérer les Congo. Vous avez ces soucis là qui laissent de la démocratique du Congo et Kimia. Alors bisiko aux allez en Allemagne, aux allez en Suisse, aux allez en Grande-Bretagne, aux allez en Canada, aux allez en États-Unis d'Amérique. Il suffit qu'à partager ma vidéo na biso, il suffit qu'à liker, il y a un message pour comprendre que na musika na biso lobi la patrie ou la mort. Une fois de plus, sincères félicitations. Bravo na mwana ya Congo, les compatriotes Jean-Pierre Bemba Gombo. Obozaï comme on image un peuple congolais. Et si pour le bien tesseré na ba politique et belé, ba emboîter les pas. Les à la télé, ba communicateur et belé ba ko epsa na biso de Moïse ou acteur politique et belé, ba zo boya couper sa position. Un parce que na ba fief wana bisika bazali mingi, bazali ba grand leader. Deuxièmement, bazali na ba bijou, ba hôtel, ba ndaku, ba parti politique, ba kobanga entre guillemets. Mais Jean-Pierre Bemba la qui à la face du monde, amis téléspectateurs, qui a kobanga rebelle soko mon côté, à l'obi la patrie ou la mort, et puis à beleli na biso bilenge, à beleli na ba jeune nyonso. O linga kamboka na yo Congo démocratique et sengeli na yo o kanga maboko te peuple congolais et sengeli na yo telema o sa dere na kati ya armée. Na cadre ya vision to zali ko ba ko dere na kati ya armée na kopesa longoni ya mingi. Na VPM na biso ya défense nationale mwana Congo Guy Mwadia Vita Kabongo oazali ko bunda pona ko accomplir message mission ya commandant suprême qui est le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peu importe ba intox nyonso o bato bazali ko tamusa na Congo ya Guy Mwadia Vita Kabongo, mais l'homme akangi matoi, l'homme a lobby je dois être déterminé pour accompagner la vision de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndenge Moïse mi ko sala émission a outi ko koma dans le grand Kassai ya mito les spectateurs. Mission na ezali ko komi sa message ya commandant suprême ya ba bilenge nyonso boye bana ko adhérer na kati armée massivement après avoir ko wuta na Nord Kivu peuple congolais et sika pia kitaki tina beni bisika wapi akenaki tina ba zone ya ba turbulence ba zone o ba rebelle baza ko continuer na ko luka ko bebisa ko déranger population na biso mais Guy Mwadia Vita Kabongo lobi biso to sitoponi la patrie ou la mort. Ce qui n'a pas koufa na front, ce qui m'a ça c'est kozanga na front, vomena kene na kozala héros, kena kene ko koufela na kati ya bureau, na kene ko fana ministre ya Malili, à la kisi na ba compatriote congolais ke esengeli toza la ciment, ya commandant suprême na biso chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bravo na bandeko nyonso ya Grand Kassai. Et si Guy Mwadia Vita Kabongo akiti actuellement avec les spectateurs pour na ko talisa na ba compatriote congolais pona kotalisa na ba commando nyonso bana o ba kola na kati ya makila na bango bazali na son ya ba congolais na kati ya makila na bango bazali na son ya ko défendre la patrie ou la mort bana wanande Guy Mwadia Vita Kabongo akiti bokomona ba image samata ko komela biso parce que ezali na ba photo na nous e komeli biso ami téléspectateurs et si ka Guy Mwadia Vita Kabongo azali na ko pesa message ya vaillant commandant suprême du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndepé ezali eloko to sengi na ba compatriotes congolais. Bravo à la réalisation wana bozali komona bongo ba échange wana baki na kosala pe na ba na gouverneur militaire autant kozala nommé par le président de la République pe na ba kambi nyonso oyo ya Nord Kivu. Bravo na mwana Congo Guy Mwadia Vita Kabongo. Je pense que Grand Kassai actuellement ezali ko vivre na message il y a commandant suprême qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oazali kolala te matin midi soir pour chercher comment est-ce que Sengeli Kopesa Kimia na est de la République, comment est-ce que Sengeli Kopesa Kimia na ba compatriotes congolais pense au bazali bisika biso ya est ya République na kotika bino avant na tika bino bolanda ami téléspectateurs oezali message d'abord ya Guy Mwadia Vita Kabongo mais bokomona bongo oezali bongo ba fiche topé message oezali kolobela dans le cadre ya commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana Congo Guy Mwadia Vita Kabongo a lancé campagne ya ba recrutement massif de jeunes dans l'armée tranche d'âge ciblé ezali de 18 à 24 ans. Donc, FARDC en avant, jeunesse kassaïenne, amour de la terre, et que ça l'effort que histoire et jugé binoté, amis téléspectateurs, et ali affiche
oyo bongo Guy Mwadi Vita Kabongo baza kokomisa na biso na tongo ya lelo esika kiti bongo na Kasai pona koyebisa na bilenge nyonso ya Kasai. Merci à la réalisation bilenge nyonso ya Kasai, campagne na bino yangwana ebandi, recrutement massif na ebiti ba jeune mingi ya Kasai balobi la patrie ou la mort, amis téléspectateurs. Bravo bongo na ba sénateur Panso o bazali pe ko mouye mayo na bango, le sénateur Clément na pesio mubia imbote bisika yo ozali ko bundela o ezali la patrie ou la mort. Bravo les sous na lobi bongo na Guy Mwadi Vita Kabongo o azali ko koba na tournée na ya ko lamusa bilenge ya ekolo Congo démocratique. Ensemble avec la réalisation na kolingato zonga les sous to rajeunir bino mémoire na Nord Kivu na Beni et Sikawapi akenaki ko kabola na ba compatriotes congolais na maimatali adhésion dans ma matali citation le Congo démocratique. Régis, si c'est bon, on va prendre cet élément. Il y a Nord Kivu, précisément à Beni, Bisikawapi, bah compatriote congolais, bah qui message. Il y a commandant suprême, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va suivre cet élément. On se retrouve juste après. C'est parti. Le commandant suprême m'a envoyé pour venir vous voir le nouveau gouverneur qu'il a nommé, pour vous rassurer de son attachement à l'unité nationale, afin que vous puissiez remonter le moral de vos troupes. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Le message, vous l'avez reçu. Je voudrais